Mbote bandeko ba bolingo, mbote na bino nyonso, nalingi bino mingi na kombo na Yesu vraiment. Na souhaité déjà bino ba fête ya sukambula, na souhaité bino déjà ba fête nyonso ezoya. Nzambe alingi biso mingi. Lelo bandeko ba bolingo na yete pona kosala émission monoko ya mubange, na yete pona kosala na groupe Salongo, mais zalinde alerte naza kopesa poto fungwama to yeba. Soki oyoki likambu to omoni likambu oyo ekoki kosunga baninga kobomba te po likambo ekoki kosunga bato ebele. Bandeko likambo na koloba awa likambo ekomeli ngai. Likambo ekomeli nga mbala liboso te, likambo ekomela nga mbala moko eleki bambula ebele. Nabelaka vraiment na bandeko ba bolingo, mbote mingi, mbote na bino. Nzamba lingi biso mingi, ngape na lingi bino mingi na kombo na Yesu. Na yebi ke lolenge moko bino pe bolingi ngai. Nzambe akamba biso na masolo oyo na ye nango lelo. Ezali te ke nazo sala monoko ya mubange, ezali te ke nazo sala groupe Salongo. Mais ezali nde alerte na ye kopesa baninga mayele. Tosungana, toza bana ya Nzambe, soki likambo kweli yo, oyebisi pe baninga po bazwa pe mayele. Likambo nazoloba awa nazokumisela ngo Nzambe. Melokwa nazokumisela ngo Nzambe nalingi ke longo na yo nanga pe lelo tokumisa Nzambe pona likambo. Likwelinga ekoki kokwela yo. Ekoki kokwela pe muninga mususu kobombela muninga te sango o nazoloba no lelo. Ngai ndeko na bino, mama na bino, yaya na bino, koko na bino. Banda nazala na Kinshasa. Banda tolobake nga na bandi kobota bana na ngai po na somo ya kobanga makambo. Munganga apesaka mwana na nga kisi te totonga te, soki nga natangi notice na ngo te. Natangaka toujours notice ya kisi. Et puis nakutana pe na makambo na Kinshasa mbala mususu. Bebe moko ya famille, bebe wana kufaki. Me mukolo asuka nga nakende kotala bebe wana lobaki bobimisela nga bakisi natanga bakisi. E bakisi wana boyebi na lera kala baza kopesa biso milangi moko baza kobenga penicilline ya mike boye, mwa bouchon ya nabosani matière yango bolimbisa nga lokola caoutchouc. Tango bake kozwila nga kisi wana balinga ngo spaladra na motu. Natangi date ya kisi wana ezalaki expiré. Ezalaki déjà 5 ans na expiration. Me banda kopesa mwana. E mwana wana ezalaki monoko nyonso tu banda na kati bolimbisa nga tina sima, mwana mobali tina sima, rouge oya rouge, bapota rouge. Tango natangi kisi wana natuni mama ya mwana. Est-ce que kisi avon pesa mwana tangaki yango? Po ezalaki epai ya bolimbisa ngai pa banganga Nzambe oyo bazaka na ba maternité na ba hôpital pe na Kinshasa nde bazwilaki yango kuna. Oyo bango kuna balobaki lokola kisi oyo batiaka ngo na frigo seke ekoki kosala mabe te. Natuni mama na mwana. Eske na kati ya mkando bapesi ya notice wana bakomaka kisi wana soki batia yango na frigo ata notice nango esila mikolo eza expiré okoki komelisa ngo mwana o te. Nazongaki na ndako apres mwana natikala ikokufa. Bandeko na ya na poto awa. Tokanisaka teke poto eza lola. Tokanisaka teke soto komi na poto nyonso eza bien. Mundele makambo nyonso ayebi, mundele asalaka erreur te, mundele aza mabe te. Ngai na yaki awa. Tango na bandi kosala musala, periode moko genou na nga ekomi kosala pasi. Nake hôpital balobi na nga ke il faut ba opérer genou na ngai. Bakei ba opérer nga genou na nga. Bavandisi nga na repos ya 2 semaines. 2 semaines esili na bandi musala. Mais soki na bandi ko otambola nazo yoka neti singa moko ya courant ezoleka nga na lokolo wana oyo ba operaki. Ezo sala ezo banda na genou na likolo ekiti na se na cheville. Vede ezo ningisa nga lokola na kweya. Nalobi te, il faut nazonge pa docteur ou operaki nga. Nazonge pa docteur. Nabi docteur, yo mutu operaki lokolo nanga.
sikoyo nga makambo ezali awa nazomona eza oyo nazalaka komona te bandakala sikoyo komi lokola naza na singa courant na kati ezoningana docteur alobi te madame ngai te tout ça bona bonga bi te yo nde mutu olukaki ke ba opere genou na nga nayebi mutu mosusu te kaka yo bandeko boyebi ngai mpe ndenge nazalaka nakangameli docteur wana docteur wana kotinda nga kende boye ale atindi nga sikoyo pa baneurologue baye komona ke no tango basaki ngo opération moi benga ba nerf ya mikie ekomi sikoyo neti kotutana soki etutani esali mwa électricité wana neti mwa courant moko eleki ngabi mais non sikoyo tokosala ndenge nini baneurologue baye kokomela nga kisi baneurologue bakomeli nga kisi bapesi ngai ordonnance nasombi kisi ntango nasombi kisi nakomi na ndako comme d'habitude tofungola matoi bien nafungoli kisi avant namela na tanga notice natia yango na mesa natangi naye komona ke bapatient oyo bazwaka kisi oyo bazalaka nani bamefe nango ezalaka ke ekoki kopesa yo posa ya se suicider pardon ou bien ekoki kopesa yo épilepsie donc maladie ya ndeke ngabi bongo kisi ngai nasombi na mbongo na nga ebandaki na genou sikoyo komi osinga courant sikoyo banere ezosangana lokola courant sikoyo ya kokoma ke soki nameli yango bamefe nango koki kozala ke epesa nga posa ya komiboma to epesa ngai épilepsie ya kimokolo boye nazongisi na carton lobi nango nazongi epa docteur bakomaki kisi wana ngabi docteur kisi okomelaki nga notice nango nyonso oyebi yango abi wi nayebi ngabi ok metala page oyo nga natangi siko nga natangi docteur amoni ningisi mututu sabo na boyo ngabi siko pesi ngango pona nini okomelaki ngango pona nini madame kisi mususu ezate pona eloko wana dictionnaire na biso yango mundele wana taki docteur wana na kisi nga dictionnaire na bango afungoleli nga page wana tozana kisi mususu te pona oyo wana eza kaka oyo wana madame omoni kobanga te po esalaka na batu mususu pe esalaka te bandeko boyoka nanu donc na mutu mususu epesi oposa komiboma soki omibomi na monde wana okokende nde okende koyebela ke ngai nayaki mpo na kisi oyo namelaki toloba bongo ngai nakoyebela ndenge nini ava eboma ngai soki mpe nakwei maladi ya ndeke mpe ezali ke mutu conscience eza lisusu te nakwei soki wapi sikoyo nakoyebela ndenge nini ke ekozala ngai to ekozala ngai te mutu kisi yango ekopona po esala bongo mais non ngabi docteur ngai nakomela kisi oyo te madame kisi mususu eza te namoni ndenge akosala te ngai ok lokola ndenge mususu eza te akosala yesu ye moko apesaki ngai bagenu oyo na makolo oyo ye nde mutu akosala nabima na biro ya docteur bandeko bomona yango aventure mpo ngai makambo mosusu nalobaka bato balobaka toujours ke nasengisaka mais eza ndenge avi na ngai navivaka meme ndenge nasambelaka nzambe naza na ndenge oyo ngai nasololaka na nzambe nakamata kisi wana natelemi liboso ya poubele na libanda nabandi kolobela kisi wana ngabi yo soko yaki po pesa nga maladi ya ndeke yo soko yaki po pesa nga posa ya kose suicide ngai na miboma ngai oyo na miboma na mukolo nzamba apesi te nakufa ngai nakufa yo nde lelo yo kisi lelo na bomi yo na nyukuti yo na fuata kisi wana nyonso nasombaka yango 18,50 à l'époque na fini na bwaki yango na poubelle ozomona ngabi olio boma ngai yo nde siko mutu otikali kokufa na bandi kolobela likolo na ngai ndenge ozali wana kotambola po oza moyen de transport nzambe apesanga aussi longtemps ke ngai naza na mokili nzambe na nazwi nga te yo kotambola oza na punition ya komema nge epai nyonso pine ya voiture na nga eza nzoto yo nde pine na ngai okotambola nazonga bien aimé ntango na ye kozonga okoyoka ke ezosala ere moko ezoningisa yo ozotambola le mosusu ezosala lokola courant wana po ebangiso ngai bi okotambola ozoblige ya kotambola okotambola ntango su na eglize nazosote nazobina nazosote oyoka mpenza ozosentir lokola bazoyebiso ke okokweya okobambana nakokweya te eza bapine nzambe apesaki ngai mutuka na nga oyo naza nango ya kitoko nzambe apesanga nzoto na nga donc ko yo makolo ozali pine okotambola ozoblige bandeko lelo oyo nazoloba na bino nakweli makambo mosusu yango nazwa koinsiste kisi oyo bapesi yo tanga tokeba lelo oyo mikolo eleki toloba ke nasalaki allergie naliaka baraisin salinga allergie
ayeba te lule monanga eza na gute tout ça bona boy docteur akomelinga kisi tant docteur akomelinga kisi wana komelinga eza dactarin oral na 8 premier tube za ba tube mike boy na saleli lobi na bengi docteur ngabi akomelanga mususu ça va mieux mais akomi mususu albina ngabo na komelo ata 2 mala moko ngabi akomelanga 2 mala moko bino mo boyebike bango soko belite na kisi mususu bakopesa otengabi abakomelanga kami balembala moko soki o pesili wana mususu na ko bomba plus tard ato omoni mutu mususu no likamango eli osusu ko chikozo bande konanga lobi nde bakomelanga kisi na bimi na ba mwa ba neige esaiko kita lobi ya mike na mupepe wana na bimi na kino kosumba kisi na zongi nango bande konanga tongo etani lelo nabi natia kisi wana ndenge docteur alobaki na ngapo eza kisi moko fini yango na kati mwa gel wana efandi mukesi manango sikoyo oye komelango natia gel wana na monoko nabi ona tia ka liboso ezalaka mwa ezalo kwa mwa sucre mwa fisukali mais oyo sikoyo na yoki yango mwa bululu ngabi en tout cas nga siko na milobeli ngabi lule mwango lobi lokole komaki ko yoka déjà mwa agu yango na siko lokola bongi nde sikoyo oyo lokola esali yango bololo oya liboso ezaki osala sukali bozo yoka nafandi mais bien aimé kozala na nzambe eza bien nazoyoka neti bazoyebisanga kaka ke kende kotanga ndenge otangaki oya liboso wana oyo zwi mpe tanga yango mais eza même forme même dessin nyonso tu carton eza moko soki nalakisi yo koloba kaka eza même kisi bandeko na nga nzambe aza malamu nakei na ya na salon natanga boye nakende komona na place ya muke boye dactarin cutané oyo bapesa ngi eza oral po eza ya monoko mais oyo eza cutané donc kisi ya kopakola na nzoto nde bapesaki ngai lobi na place ya komela bandeko na nga nasi natiaki yango na tongo mbala moko nakamati pe lokola balobaki soki otia yango omelile na meli yango nayoki mpenza bololo wana nga bia boye pasi yango mpenza sikoyo namoni sikoyo ke yango ebongi mpenza saint esprit alobi kende kotala naya kotanga dactarin cutané nde bapesaki ngai lobi nde oyo nga ndeko na bino mama na bino koko na bino oyo nayebisaka bino ke naza mwana 7 ans 70 wana 0 wana eza yango te mais 7 ans nde naza nango donc bien aimé mwana 7 ans na bino lelo balingi bakata ye soki na continuaki komela bo imagine ngai wana mbangu tia manto mbangu avana kende nanu lokola tolandaka bamusu bakotaka soki ba TikTok yo soki soki WhatsApp bamusu bakotaka réseaux sociaux botolo baka réseaux sociaux okende kofinga okende kosala soki nini mengana kotaka eza na ba classe ebele na tangi na kati eloko wana mayele pe ebele na zyango lisusu kaka kati eloko wana natala likamu ya makala na mafuta mbila pona poison na kei na cuisine na koka komela mafuta te na koka komela mafuta te keli keswa keli mafuta nini na koka kangote meba ndeko likambo yelinga munene na kamati lutu mibale ya mafuta mbila ale cube avana kende nanu kuna na hospital na kamati ma ya moto na landisi bien aimé na yeko kende pharmacie facture yango ata kusoki facture ezate na ordinateur bakomona déjà ke kisi wana munganga sengaki batala bakende kotala boye bakomi kokamwa erreur nini oyo ngabina yebi erreur wana te bino mutu bosali mais bolo bananga kaka na moment oyo na sala nini o madame lokola ezambala moko nde meli yango sikoyo zwa siko oyo ya bien wana eza ya monoko wana meli yango comme ça ekosala eloko te po meli yango mbala moko bandeko na ngai nzamba za nzamba na eko benga docteur pe oya komela kinga kisi wana yepe ayeko rassurenga ke lokola ezambala moko o meli siko oya bien wana ekosala eloko te me ngai bayebi teke na sina bakisaki na mafuta mbila nyonso ekende bandeko lelo na yeko la muso na pongi tanga na belaka corona na yaki kaka awa pona koyebisa bino ke corona oyo eloko nzamba la kisingai ezali artemisia mena hôpital basali koloba nanga kaka
soki nini ya dafalga namela dafalga nazala na bato te bozoyoka mais esilisaki nga pasi te mele nzambe ayekotia nga contact na bato bayebaki Artemis ya nabikaki mpe nazongelaki bino mpona kolakisa bino ke tala Artemis eza boye bato mingi mpe nzambe abikisaka na kisi wana mpo nzambe abi tokobika na bakisi na biso na bamakasa oyo nzambe asala yango bandeko lelo na ye kotalisa yo ke komelaka kisi pamba te kozwaka traitement pamba te tangaka notice baza batu babosanaka baza batu c'est vrai bandoki bazali Satan azali mais toza na Saint-Esprit moto azopesa biso mayele pe ke zongisa boye sala boye Satan akoki kokota na batu wana pe mayele pe ekoki kosila bango bapesi yo pe eloko ya mabe bayebi te neti lelo bazokamwa mais yo moko tanga bandeko na ngai toyokelaka molimo mosantu toyokelaka yeo tosambelaka na biloko nyonso tozomela tozolia o c'est vrai toza na poto kisasa traitement mabe kisasa batu bazokufa po traitement mabe mais ngai awa lelo na kati ya ndako oyo soki nakufa ko nom de Jésus batu balingaki bayeba te ke nini elongoli ngai na mokili bakarto bakisi mpe balingaki babwaka yango mpe bayebi na bango te kotala ke nini nani alingaki ayeba bandeko ebele bakufela bongo ta mosusu mutu moko azali wana lelo oyo alingi amela kisi alingi azwa tonga botalela ye pardon le mosusu nzambe atindinga kaka mpo na yo le mosusu nzambe atindinga kaka mpo na yeo nakoki okome mpa bato mosusu te moyen na ngai ya kokomela bino kaka yango oyo totangaka tozalaka vraiment na ekenge na bakisi ya mindele eza kaka te oyo bato mwindu ezanga dose me ya bango eza na dose me lelo dose yo bapesi nga eloko akopakola na nzoto nde yango wana sikoyo bapesi ngai soki namelaki yango 2 jours 3 jours kati epoli te bandoki babomi ye kaka apoli na kati nini ekoki kopolisa mutu boye azwi cancer ya mbangu yango wana kei ewutaka wapi bien aimé soki nzamba ekolobela nga alakisi nga lelo pe alobi ke nabima etando ike naloba ezali pona ebikisa ata mutu moko ata mibale nazali évangéliste évangélisation eza kaka te ke au nom de Jésus mais on azoloba eza nde naza ko évangéliser partout epai bozali bopesa na mayele toza na suka mbula tozali na suka ya mbula makambo ekokwei ebele mpe ezokwei ebele me nzambe apesi biso matoi oyo nga nazoloba efungola yo mayele po lelo tonya toloba histoire mosusu soki namelaki lelo mobimba 3 fois ndenge balobaki lobi lisusu 3 fois 3e jour 3 fois ekomelinga pasi mosusu ezalaki lolemo moto ezalaki akobebisama melinga ekoma kati kuna moto ekomi na makambo vraiment nakanisi likambo epesi yo mayele pio kobomba ngo yo moko te nzambe apambola bino bonne année bafeti malamu nzambe akomisi biso na ebandeli ya sanza oyo akomisa biso na suka pe to traverser lisusu tokende nalingi bino mingi babizu